ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt. Bonjour. Bonjour la famille. Bonjour, Boni Boza bien. Bonjour Tango Etania, Nkolo Kitoko. Tolamuki na ngolo. Nzamba pambola bino bandeko nyonso bokolanda mama Irène. Partout bozali kole sumasi asala bino bolamu. Tango yango etani mingi balamuki te. Biso ba o tolamuki toleki bango pene lokoti. Soki tolamuki eza kaka ngolu na ye. Po admonisaka moi oyo na bato oyo alingi. Po aza nzambe. Voilà. Bandeko na ye tosola mukie. Na omonana te paske naza nzela. Vi bangonga masolo ekomi ebele. Ezosenga fo kobimisa. Please pe tozwi masolo mingi ya bana. Bana bazobenga mama Irène mwa mingi. Donc ndenge tozovanda boye ba scandale ezosalama partout. Yango nalingaka koloba lilobo mingi ke. Ndeko kosepelaka tolobaka mingi nga ba problème ezolanda nga te. Ba problème ezolanda yo te. Oza mwana nzambe. Bato baza na ba problème na mokili koleka biso bazali na okosa o te belé. Yo tango ozoloza ba problème peut-être ayo za mokie. Tango ozolela ke nga nzoto ezotika nga te ba maladie tout le temps. Peut-être aux attentes makasi ya okita musala ya komona ta docteur akomelo ta comprimé omela. Mais mingi ero bazana ba koma. Ba ebite ni nezoleka na sena tango o ezaka mwana nzambe likona bango. Yango pambola nzambe pona santé na yo. Malgré tout ba difficulté ba maladie ezotungisa nzoto mayebisa nzambe merci pour pe manabo moinde otikeli ngai. Maladie to senga ka lobiko nzamba lola bikisaka. Pasi to senga ka solution mosuni malamu azali Yesu Masia. Courage na bandeko nyonso bakutami na ba problème ezo déranger bango même na santé même na finance même na couple na nyonso to senga nzamba lola sunga biso même na bana nazobeta masolo mingi nzamba pambola bino bandeko bolandanga surtout bozaka na souci na ngai mama Irène pokozo kotsa te kole sumasi batela bino apamboelanga mama bibiche mo nzambi e no BBC de moi en direct des 001. Pourquoi pas Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kata Luton Mwenga de Gaulle. Ma copine de longue jambe Naomi Mwenge na kata Luton. Merci na maman Fifi Tomo la japonaise, maman na Erastine na kata Bundes. Tobo sanité porte-parole na biso maman Anastasie Vita ya papa Trésor Chou. Topesa ba bisou na sponsor officiel Betty, la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa. Ndenge na lobaka mwaso ya mibla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate. Toke bongo. Nzamba mona bino mama Cornelia. Lutadila na kati ya Bundes Grass Light boutique Rebot kolata kitoko. Balobi gama mafuta eza kuna ya kitoko makasi te métis. Benga mama Cornelia numéro eza pa na biso kobosa na te ya kosomba ba berin ba rouge à lèvres ba poudre boutique mobimbeza kuna ezoteka nyonso balobi unique na jarnae na kati ya Bundes. Ye wana pe numéro ne so ozoluka on komitu nsate tela kala be mission na biso to kombeta logo moko wana ya Grass Light na se nango numéro ya mama Cornelia eza nango wana balobi yende partenaire privé ya Irène Bundes Sivian bomona logo evandi mopandi toke bongo. Voilà. Merci beaucoup to sola moi mokie parce que to koti moi masole belé makamba bana.
vi ya bana na poto. Lobi na kotiaki lisolo moko na pokwa nayebi te soki botali yango eza lisolo moko ya pasi makambo nini bandeko na biso ya bandibu bana mibali basalaki mwana jeune fille ya congolaise. Soko kiti na se ya lisolo nazobetela oyo so kiti na se nango okuta lisolo wana ekotaki lobi na butu. Eza lisolo moko bien po pesa bana na biso conseil et pesa biso pe ba parents leçon. Mais oyo nazobeta lelo nazosola mingi na ba mama. Ba mama na poto likambo na lobela yango trop même. Ba mama balingi ko rêver libala. Ba mama balingaka mariage mingi. Mariage ya ba mama ezalaka te ke pour epesa nzambe lokumu kabali te. Ezalaka po ba prouver ba ex na bango na ba mbanda na bango basa ba ex na bango na bato balobelaka bango mabeta ngo ba divorcaka. Donc eza mariage moko ya tembe na tembe. Ko sutukila robe pembe voile. Na ibisa ko soko latango te patiente mokolo ko kufa na cercueil o latango kaka. To batela bana vie eza moko. Lisolo nazobetela solo ya fille moko nene aza na kata Allemagne. Leki na ya mwasi Florentine mutapesi biso lisolo ya nene na kata Allemagne. Po sali bango bien te na famille na bango. Ndeko na mwasi abenga mama ngani beta lisolo pesa basi conseil ser nanga komone ezali nene aza na kata Allemagne. Mais so to cité na biso ville te non pe ya famille to cité te. Mais bato bakoka ke nene grande sœur ya Florentine mutu bapesi nga lisolo o pa Florentine na beta yango po baza na kanda na famille ya nene. Nene ona na kati Allemagne azaki mwasi libala. Abota bana misato. Azana bana nae abokolaka na ndako libala ekufa. Azwaki mobali moko pe kombo na bienvenue. Bienvenue on paza kaka awa na kati Allemagne. Bienvenue. Bato bayebi bango ba comprendre. Bavandaka bolingo. Bienvenue azana adresse ne ayaka azongaka. Nzoka ndenge bienvenue ayaka azongaka bongo akoma ko bimana mwana ya nene. Bande ko bolanda lisolo très bien. Na ebita banda ko bimana mwana et puis âge nini to yebiti. Mais mwana ngoti tozobeta lisolo aza déjà na 20 ans. Makambo azai ko bimana tangi revesaka pare na 17 ans. Mais tant que ko bimana to yebita banda ka na 17 ans non bien avant to yebiti. Mama leki na Florentine mutapesi mama irani lisolo abeta pona ko pesa ba mama conseil. Na ebisa kabino biso sela ka proverbe 19:20. Po sunga yo nanga na suite ya vie. Biso to beta kamasola solo ya berginte. Si tu na biso oyo soko koti yango to landa biso ko hésiter te s'abonner, zwa pe musapina o la notification pour ko kamasolo ebele e ko sunga na suite ya vie ndenge biso ba o peto ozwa leçon na makambo tozo kuta malango na nzela masolo ezote ya pe biso ba oyo. Amaïran, bienvenue bimaka na mwana ya nene mwasi na ye. Et à Kobima, il rêvait qu'il a 17 ans. Il rêvait ndenge nini. Moi na amoni papa zo bima na ye tant comme il a 17 ans, ayebisaki maman bango. Maman, papa simba kangai. Wana ipari mwana ngazaki na 17 ans tant makaboa de bimaki. Maman lobi na ye ko yebisa ngo mutu te. Tikanga moko na ko gérer likambo yango. Na ko solana, bienvenue papa na bino. Mobala maman. Pare nena sola qui na bienvenue ndimaki. Oba tuna ki mwana ba tuni bienvenue. Bienvenue sengi nene pardon. Wana femme nene ebelo côté. Wana mwana zaka na 17 ans. Asengi nene pardon le bina nene alimbisa ye, ayebitelo konini ezwaki ye. Ezali Satan mutu alataki ye. Asengi mwasi na ye pardon. Nene pe alimbisi bienvenue o azobima na mwana na ye mwasi 17 ans alimbisi ye. Tanga limbisi babongisi bolingo na papa mwana ndaka komi lokola mal à l'aise bande ko bolande su ba mama ndenge bakufela bolingo na yebisaka bino mama nanga kala zalaka te mwana nanga kala zalaka te mobali nanga kala mibali nanga ya kala baza mibali mobali te mibali ya kala bazebele nena komi kotia mwana mal à l'aise mwana soka seli kamka va na chambre yo bizaleli mabe oliko kangama na chambre oza teti impoli akomi ko finga mwana akomi ko tia mwana mal à l'aise
mobali nalobi non tika kogangela mwana omoni ndenge na bima na ye wana ekoza milimu mabe mpe mpo satan lataranga toluka paster moko asambela mpo na nga na mwana. Paster bakende koluka pare paster anga uteki na ville moko nango Bremen. Paster ango akomi kosambela na bango baexplike paster ka ya mwana ndenge bienvenu azali kobima na mwana. Paster abondela mpo na bango. Paster ntango kosambela mpo na mwana ntango comprendre ke mwana yebi deja mibali atali nzoto mwana bienvenu sabima na ye paster mpe biloko nzoto esali. Paster ntango akomi kosambela mpo na mwana bana nzambe boyoka paster mpe akomi kokushe na mwana wana. Mwana mpe aboyi koloba epai ya mama na ye raison nini mwana apesi mama leki na ye Florentine apesi nga bino ayebisaki mama teke paster mpe azosalanga makambo mpo ata nayebisi ye akotelaka paster mpo ya mobali na ye nayebisi ye nakoma mal à l'aise na ndako mama komisanga lokola mbanda soki atindi nga aseka 2 minutes reta ovimbani olingi bitinda te oza bizeli mabe na komprenake mama koma kolina nga banda nayebisi ye kake na bima na papa la tobenga mama komi kosala zu epai ya mwana mpo bakabo elenga sani na monoko mama koma agite na mwana nyonso mwana kosala impoli mwana mabe biloko bienvenu ozosala yango te olingi kokipe bienvenu te mpo nini olobisaka bienvenu te mpo nani aza mobali na yo te mama koma koswanisa mwana na ye ya mwasi ya liboso jeune fille bienvenu lokola mibali apoto baza baflater balokoso balingaka komona mwasi te kosimbaka 1000 euros 500 euros lokwa se wana bande mpe kosala bienvenu chéri tia mwana à l'aise namoni yo nanga foto bana tosala mariage baprépara mariage na bango bandeko babi mwasi adepensa trop selon leki ya nene babalana ntango kaka babalani bienvenu wana aza angolais aza congolais te nene moto aza congolaise RDC bienvenu aza angolais malobaka lingala ntango kaka babalani bienvenu mama mokanda nekomi stable mpo azalaki mpe na mwa mbilinga na mama bapapier azwi mwa mosala na Allemagne nzela fongola ya kokende Angola komoke kosala bafere bana nzambe boyoka bafere bienvenu ndoki esala na Angola komi kuna azongeli mwasi na botisa mwana na Angola nene ayoki libala bienvenu na nene ekoti mbilinga bakomi baboyana na se ya koswana nene azoexplike grand frère a bienvenu azalaka mpe kaka na Bremen kuna mboka mona paster azobisa grand frère a bienvenu ndenge ya eda bienvenu mingi na vie ndenge asunga bienvenu na mokanda na Allemagne bienvenu amande kobima na mwana na ngai na ndima kolimbisa bienvenu so azalaki moto suna kokobengisa bienvenu nakokokangisa bienvenu mwana nanga azalaki na 17 azalaki minere parlando makambo ekomi kobima famille ya mwasi baye koyoka ke mwasi alivraka na ye mwana apréféraka na ye nene wana protéger mobali ne bienvenu malivraki mwana na ye mais tala mobali oyo abomeli nzoto bandeko lelo mobali oyo asali mbasuka libala ekufi mama leki ya mwana Florentine leka nene tanga yoka mama irene tobengisi mwana ndako nga na cousine na biso tofandisa mwana beteli biso lisolo babanda kobima ne pa mobala mama bango avant babala mama na bango mama irene pesa conseil na bamama mobali okangi deja zobima na mwana aza nanu copain nanu bobalani te mondimi bosala ne mariage biso tokenda tolamba tofeta fete ya monene nene abimisa bambongo ne po fete bima kitoko nzoka nde mwana wana babimaka na ye mama yebi mobali asengi mama mariage aluki paster mwana ye kobimisaki na paster abande kobima ne nene azosilikela mwana oza mwana mabe ntango paster abande komona mpo anolobaki te mwana bi ntango papa bande kobima na nga nalobaka na osalaka nini mama irani tala bana nde baoza na barando na bamama ozobeta masolo boye mingi bandeko nazobeta masolo boye mingi ezopesa pasi makasi ndeko na nga mwasi mama nzamba asali yo ngolo obotaki na age moko mokie oza na mwana 17 ans 18 ans 20 ans na ndako komisa ye copine solaka na mwana tout sauf rien nakisaka mwana baréalité ya vie yebisaka mwana mobala mama koyi kosimba yo te mpo aza papa na yo soko mona eloka boyebisanga fo kosolaka na bana bamama tolingi libala makasi mais libala yango tolingaka te mpo topesa nzambe loko mingi eza mpona koprouve ba ex bambanda bato balobaki mingi ntango divorcaki bamonake kameme nga na bale eza vraiment pasi mokili ezokende mabe bamama boyoka conseil mobali nanga kala azalaka mwasi nanga kala azalaka
mama nanga kala azalaka te mwana nanga kala azalaka te ata kutu mwana nanga kufi okobeta jamais so ntango nakufelaka mwana nanga ya kala te olobaka ntango nakufeli mwana nanga ya liboso to ya mibale to ya misato. En tout cas ezopesa vraiment pasi bamama bochanger comportement ezozala mabe mingi nazobeta masolo boye trop bamama tolingi libala makasi me batango tozosunga mibala yango tozolinga bazosala biso bambala suka. Pourquoi tozoteyama te yango na suko nalobaka kobala mobali ayebi yesu masiya eza lipamboli nayebisaka mama nyonso soki oza na mobali na ayebi kobanga nzambe pesaka nzambe alola merci. Nalobaka eloko oyo mingi mobali oyebi kobanga nzambe akosala ekobo te ni na mwana ni na moto libanda. Pourquoi aosala yango te mpo azobanga yesu masiya azobanga yo te mbala moko baavantage epai na yo mwasi mpo mobali azosala ekobo te mpo azobanga nzambe. Surtout mwana kutu akotushe yango te tanke mwana nzambe mpo yebiki eza abomination mwana mamba kokabola nzoto moko te. Mais soki tela mibala ba vin mibala ba whisky mibala ba marula mibala ba beleze mibala kalingelanga bifindi salenanga mfumbwa kalingelanga soso tia belezi na mesa tia whisky na mesa sala makoso ya pilipili batonto makoso ya pibata bata bifindi boyebi bifindi biloko ya soso wana bifindi tobenga mpana mnoka mboka bifindi eza pasi bamama tobanga nzambe. Mobali mpona kobalo batalaka mobali te fazala bogar mobali ya bogar azalaka te mobali ya vilain azalaka te mobali nyonso aza mobali nde to bacomportement mwasi moto epesaka libala eza ndenge moko mpe na comportement mobali mpe epesaka mobali mpe libala epesaka mpe mwasi kimia okozwa mobali aza bogar mais soki aza na comportement mabe bokovivre te eza pasi okolembaki bogar wana. Okozwa mobali aza bogar soki aza lokuta alingi mbongo mabe basi ndeko nanga azwa wana ekolembisa oki bogar wana. Mais soki ozi vilain na moko ayebi kobanga nzambe azotia à l'aise pourquoi pas. Est ce que mobali ya vilain azalaka bango soki batie ezemizeme ekota evimbisaka libumu vilain babongisaka ye. So te na frère moyebi kosambela na yebi kobanga nzambe akende église te mayebi kobanga nzambe aza vilain ndeko nanga bongisa ye bokovanda babi mwasi nene fana bienvenue numéro 0 seno baser na ye akufela ngole wana babi ngole wana aventurier eza pasi bamama conseil topesaka ezaka gratuit mais bozala obligé kozwa te ete ya biso na répéter loko mwana nanga kala azalaka te mama nanga kala azalaka te leki nanga kala azalaka te bien que mabe koma na bafamille mais mobali nanga kala azalaka mobali te mibali nazoyebisa bino mibali nanga kala bazali eza pasi tobanga nzambe tobatela bana poto bazala bablessure interne makasi ovana mwana ndako boye mwana koma timide avanda kaka na chambre koma kogangela ye salite olingi chambre mingi tamusaki mara papa mobala mama simbaki na tolo mwana ekomisa timide mwana koma soni azobanga koyebisa mpe mama nanga aza mote compréhension mama nanga modèle aza moureuse soki nayebisi akozwa para papa ça fait mal bamama poto tosolaka na bana boza wana boza na problème so bodefi bana mbongo bolingi kofuta mbongo bana te mapoto bolingi banyongo mingi bolingi kosenga bana mbongo bana bazolela bamama kosengeleki mama soki tokuteleka bandi kolelanga bapasi enga piaka ye enga miko bana bazobenga maekani bamama toyebi te ezani atoka be mama 100 € lelo bokutana lobe soka piaka bazofutanga te mpo nani bozotia bana obino boboti na poto mal à l'aise. Oui bana mosusu baza mpe bana mabe mobala mama azosimba akoloba te akoti na basentiment yoki yango mpe lenge yoko batonto congolais. Mais quand même mwana nene alobaki na mama na ye tanga yebisi mana bia koswana papa ni banda sola kana papa mama mwana yebisi mama leki na mona koto mama na papa baswana te pona likambo wana du coup mama yebisi esil mambo na kongo pa mutu te mama changer la face mama koma kogangela ye atindi ya umemke ovimbani ozosala mosolo bien te impoli mwana mabe tende ozotalanga nyama telongi mabe akoma kofinga mwana donc mama komisa mwana lokola mbanda na zuwa po alingaki mobali mingi tala moto lingaki mingi mama nene balobi bienvenue salomba la suka zomi mama bana na ngola epesi pasi conseil na ba mama te ba kotia mobali nesika na yaki mobali bana nesika na bango basi mingi baza ba femme seule baza na bana conseil na kopesa bino avant ya kobala mobali kotala ki bogar na ete izwa mobali ayebi kobanga nzambe po meme na kati ndaka banda kovanda penser pe na vie ya bana na comportement mutu est-ce que na bana nga ekosimba sala biloko nyonso na tiango calcul na mutu après obongisa vandisa mobali talisa nga na vandaka na bana nga boye na boye awe ekosimba te pesa ba condition ki toko na respect nyonso mobala comprendre mo vanda boboko la bana wa kokuto na bango ezopesa pasi na poto bana batata mibala ba mama bazobima na bana ezosala vraiment kitoko mingi te
nzamba lola pambola bino pona patience na fidélité na confiance c'est maman Irène Masiendo qui identité ya Bundes na beti yango nzela nzande nazokende rendez-vous ntango ozokota na site Irène Bundes TV kobosana te s'abonner partager ka masola maman Irène nzamba lola akopambola soko la mukina ntango jeter coup d'œil côté na ministre na Irène Bundes TV tamsa koti mo eloko otala ekosunga yo pona conseil na bana kolesunga sia apambola bino ba papa obotiki bana na bino pa ya ba mama bazobokola bolemba te suivi ya bana visite ya bana ezalaka ba papa tokabwani na yo me yo kabwani na bana te ezosala ba papa na pasi atika bana epa ya mwasi ndeko mbali mosusu aye ayeko bebisa vie ya bana na ba papa na pe bazosouffrir nzamba pesi ba papa na makasi po divorce nyonso te ezalaka faute ya papa divorce nyonso te ezalaka faute ya mama papa esika ozali ovandi benga tu na santa bana on ne sait jamais nzamba lola pambola bino tokutani mbala nsima soki mwana moto azongi te la nalobi bye bye. Cours d'éclat. Vente de bijoux fantasy. Pour vos achats, contactez-nous à ces numéros. Ba maman ya poto ba vo chéri respect na ebike bolula kolata ba lobi bongo Switzerland et koti masolo oyo na kati ya Fribourg. Nouveau coup d'éclat. Et mimi bino bilo kama deux ya kitoko ba fantasy na talo moke talo malamu eko mama coup d'éclat soko limozo bongo ba fantasy o contacter biso na nzela ya mama vie na kati ya Fribourg. Botala ba fantasy kitoko yo wapi mafuto yo wapi ndeko mwasi soko lati ata mobati soko litoi te oto litoi polo litoi oyo kunga lokola wolo lokola mindoto bobuka na te benga bosala ba commande na bino na nouveau coup d'éclat pona osaba fantasy biloko matu ya kitoko nouveau coup d'éclat eza bongo pe na rapidité na koto poste ndeko mama welela sala ba commande na ba fantasy biloko matu ya kitoko. Nouveau coup d'éclat, eza wana pona conserver bino 24 heures sur 24 heures, bino ba vrai chéri tout ya Europe. Nouveau coup d'éclat, chez nous, c'est la qualité, pas quantité.